bino bato boza ba cadre ya parti olia bo sensibiliser bato nyoso bozo benga bato na téléphone et tozo koma kuna aucun drapeau ya IDPS ozo kuta visibilité même ya baba chango to sala ki pona ko sunga mokonzi ya mboka na visibilité mais ba cadre ya parti ba sala ki nini bande ko ekomi kutu ata matinée ekomi négociable po bato ba na matinée esengeli nano ba $20 ekende ken siko bato ba kozo ba $20 bango nde ba koyati siko soki nga na zute ngande na ya koyanga nde nkoba non biso tozali pona kosunga mokonzi ya mboka toyebi eta mokonzi ya mboka na biso Faci Beton akuteli mboka oyo toyebi ke mokonzi ya mboka azobunda na volonté oyo aza na yango pona ko restituer lisusu mboka na biso pona kotelemisa lisusu mboka na biso soki tolandi bandongolo miso oyo bazowelela bisika na kati ya parti chéri de pes ke bazo ba poste kuna po baza na visibilité bazo poste kuna po bazo mbongo ya bango kosala ba association lelo ndenge bakomi association mututel dynamique mututel pona kopanza parti tolobi non na yo Didier Budimbu tala makambo ya Karibira na yo na Katanga Karibira passe na Mbujima et Grand Kasai passe Didier Budimbu pardon sunga biso okomi kozwa $2 milliards na Angola ya hydrocarbures toyebi il faut ekota na caisse ya l'état to mona ke mboka na biso ezokende liboso Jantini Ngobila sunga biso ba administrateur na ba bourgmestre na yo ozotia tozomona lokote yo moko za na volonté ya kosala me ba tozotia bazo sunga yo te yango tobondeli yo sunga biso soko sungi biso te toyebi ndako ozaka ka pembe na papa mbos tokomataka ka nani cité verte Ok, merci na baninga nyoso balandi ya chaîne na biso Mosakoli TV. Boyo balandaka biso na poto to libanda ya mboka awa tozali na parlement debout Somba Zigida. Donc oye kenda sango bamboka nyoso mopaya libanda ezala na kati, c'est ça parlement debout Somba Zigida oyo ezali ko soutenir mokonzi ya mboka Faci Beton de 100% na ba action na nyoso pe ba makambo na nyoso. Alors moi qui suis devant vous, je réponds au nom de Ilunga Innocent David, le président du Parlement debout Zigida. Et numéro na biso omoni ezali wana soki olingo contacter biso WhatsApp, appel ezala Facebook, c'est le même numéro là où ils ont représenté Parlement debout Zigida. Awa tosana makambo mibale ya koyebisa bino peuple congolais pe ba combattant nyoso ya IDPS ezala ba diaspora bazo se trouver libanda na mboka na kati na mboka compte tenu ya retour ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ville province de Kinshasa où ezali capitale ya République démocratique du Congo. Mais malheureusement système oyo éducatif ya parti na biso to hiérarchie ya parti na biso actuellement tozomona comme si batu bazana posa ya kosunga mokonzi ya mboka te. Et tant que tozolobe directement hiérarchie, vous connaissez de vous-même que tozolobe la banane. Soki batu babandaki kolanda Etienne Tshisekedi wa Mulumba, babandaki kolanda ete pona famille na ye, pona mbongo na ye, to pona lolenga za to ba classe na ya tangaki non. Babandaki kolanda Etienne Tshisekedi wa Mulumba pona idéologie pe vie oyo politique amenaki pona intérêt général ya peuple congolais. Yango ndo somona batu muso bazali ko comprendre politique te, bazali ba ke non IDPS c'est parti à Bakasaye non. Nos 13 parlementaires oyo ba représentants qui IDPS dans 11 provinces à l'époque depuis le maréchal Mobutu, on a trouvé ba Marcel Liaou, on a trouvé ba Gabriel Kungi wa Kumwanza, ba Etienne Tshisekedi wa Mulumba, ba Makanda Mpinga, on a trouvé que bango so na bazala ki batu ya province ou la République démocratique du Congo. C'est pour dire que nous, IDPS, tous on a été parti tribal. Mais les cassicos, on a été parti na biso, tous on comprendre. Quand on appelle la mobilisation pour que tu aies un mokonzi mboka, il a fallu, il faut réunir ba cadre nyoso to ba président oyo bazali en charge de la communication pour les parlementaires debout na ba site nyos. Mais et comment ba président oyo bazali proche mututel, ba président oyo bazali proche mututel. Dans la défaite na biso lobby pour na accueillir mokonzi mboka. Ba président oyo bazwa ki ba $20, ba $30 pour na ko motiver babas na bango nde ba oyo bakendaki na batwana. Ba oyo pe bazwa ki le côté ba yeko comprendre que non biso ba ekataki biso to ba
ba isoler biso yango nde bakendaki te mais tokosunga mokonzi ya mboka ndenge nini soki biloko ya bongo ezosalela na kati na biso parti chéri de pes eza vraiment décevable eza penza pasi comment tozokende koyamba mokonzi oyo ya mboka na biso mpe mwana ya ndako bino bato boza bakadre ya parti olia bosensibilize bato nyonso bozobenga bato na telefone e tozokoma kuna aucun drapeau ya idps ozokuta visibilité même ya babashango tosalaki mpona kosunga mokonzi ya mboka na visibilité mais bakadre ya parti basalaki nini donc ekomi mpona bato bakende koyamba mokonzi ya mboka il faut $20 mpona bato bakende koyamba mokonzi ya mboka il faut $10 politique wana bakadre ya parti bazolinga koyela biso eza ya koboma idps tokei kuna ozomona Pius Mwabilu badrapeau ezopepa likolo ozotala baati lukwebo ozokuta comme si neti bato ya FDC allié nde baye koyamba baati lukwebo eza honte mpona parti na biso idps yango tozosenga pa Augustin Kabuya bameme makambo ndio tozo reprocher na Jean-Marc Kaboun bameme makambo oyo nde etindiki lelo Jean-Marc Kaboun asubir peine oyo azosubir yango lelo. Alors nous idps nous avons besoin ya aider chef de l'État mais de nous prendre en otage ya ba $20 $10 non. Nous avons besoin que non, fictif se trouver dans le ministère nyonso, bozui ba combattant ya IDPS, bokoti bango na kati ya musala, et si ke kotika la bozui peuple congolais, botie bango na kati ya musala. Parce que Etienne Tshisekedi wa Mulumba lobaki boye, une fois IDPS au pouvoir, à cause de ça bato musala, na sukande ba ko bando ko prendre bato. Pourquoi pas ko pesa même ata mutu musala a kombola, même ko kombola, mais bozo fouter quelque chose. Na pourquoi à quel cours du soir, ça se fait. Et pas mundele mutu so azozo musala ça mutu a ko so diplôme académique non même mutu azo kombola ça utile na kati ya société mais ce n'est pas chez nous tala makambo esalemeli biso lobi c'est pour vous dire que non bino ba combattant ya IDPS bino ba combattant ya IDPS il faut totelema soki totelemi te to soki to tiembongo liboso ke ba pesi biso te moye to kende ezali te ezali passe biso tozali pona kosunga mokonzi ya mboka toyebi état mokonzi ya mboka na biso Faci Beton akuteli mboka oyo toyebi ke mokonzi ya mboka azobunda na volonté oyo aza na yango mpona ko restituer lisusu mboka na biso mpona kotelemisa lisusu mboka na biso soki tolandi bandongolo miso oyo bazowelela bisika na kati ya parti chéri de pes ke bazo baposte kuna mpo baza na visibilité bazo poste kuna mpo bazwa mbongo ya bango kosala baassociation lelo ndenge bakomi association mututel dynamique mututel mpona kopanza parti tolobi non lokola bino badoyen boyede parti te biso ba jeune toyepona koyede parti pe combattre la idéologie ya IDPS qui a été menée par nos 13 parlementaires ainsi que par la personne d'Etienne Tshisekedi ou Mulumba. Yango tozolo ba prochainement tolingi kutu biloko ya ko collectif des parlementaires debout et kufwa 10e ri eza lokol université outi na parlement na yo oyekuna oyoki masolo ya mboka oyebi problème ya matinée eza ndenge nini bandeko ekomi kutu ata matinée ekomi négociable po bato baye na matinée esengeli nano ba $20 ekendekende siko bato bakozwa ba $20 bango nde bakoyati siko soki nga nazwi te nga nde naya koyanga nde nkoba non yango tozolo bake tozosala yango mpona amour du parti soki eza matinée oza combattant ya IDPS oza combattant ya IDPS biso nyonso tokei epa hiérarchie ya parti tokei kolanda ndenge masolo ya mboka ezobetama mais soki ekomi ke hiérarchie ya parti ye moko azopona comment yo ozali un père d'une grande famille obanda kopona bana liboso bana mibale nde ozolesa bien bana ya suka nde ozopesa eloko te wana toza d'accord te wana tozokondamne fermement hiérarchie ya parti kobanda na Augustin Kabuya ti na mutu nyonso ya suka. Notre programme est à soutenir le chef de l'État. Autre na année à virage. 2022, année à se préparer. Même les ministres, même les conseillers chef de l'État, même les députés, même les institutions en Mboka, bazana kati ko gérer makambo na manœuvre pour bazana no ba moyen pour permettre bango ba kenya mapona ya 2023. Muto akolinga fonctionner na motema nyonso polele pona songa mokonzi ya mboka azate parce que ba inebele bazana bazolinga ko freiner makambu. Pour que en 2023, tous ans discours ya ce peuple congolais. Yango mona bakoma ko ba ke IDPS a ko défendre bilan na yemoko non. Nous travaillons au nom d'Union nationale ainsi appelée Union sacrée. Mutu nyonso azana ba ministre au sein ya gouvernement azali responsable. Soki ba ministre na yo basali eloko côté, to ba membre na yo tinaki na gouvernement basali eloko côté, yeba ke biso IDPS to ebi moko na moko to ko dénoncer pe misala ya moko na moko. Voilà inquiétude oyo biso parlement de Bouzigida tozana yango. Parlement debout Zigda et ça parlement debout les tout premiers il y a ba parlement nyonso o ezali ko se trouver na commune ya Kinshasa même Barumbu mais au kokuta lelo
hiérarchie ya parti ekomi ko aligner ba parlement et parlement oyo etiki sima non yango tozo boye makambo ya ba collectif de parlementaires debout Augustin Kabuya esengeli ozwa monopole na yo mon secrétaire général kolinga te bato bazo ya pembele na yo babetole maboko mon général pona ko flatter yo ozalaki la première personne ya kopesa na mbote na Fachi Beton na aéroport ya Njili Lobby et le chef de l'état a dit bien kendenga aye mobimba aye lisuste pona distraction bandongolo misu nyoso babongisaki opération ya Kindoki babongisaki makambu songolo pakala pona kosunie pe pona ko distraire peuple congolais bayokisa misoni oyo bandaki kozela azonge bembe zamba lola pamboli abatelier azongi na mabele abakoko na ye. Il se porte très bien. Je pense que le vendredi, Fachi Beton a présidé conseil des ministres déjà dans la minute. Et ce qui a ici, délégation déjà, ils ont déjà à niveau, il y a Grand Équateur. Le chef de l'État, comme on a Grand Équateur, a Kosolona Bande Konayenyoso. Là, c'est ma Kosolona Bango, a Koyana Grand Bandundu. C'est ça, un chef de l'État, au Bisoba Congolais, Tobandaki Kozela. Na deuxième point, quand on te promet que non, Tokosolola, na Makambo, Etali et retour à chef de l'État. Chef de l'État azali symbole de dignité nationale ndenge azali wana azali mutute akoki ko kabola akoki ko panza le chef de l'État azali muto yazo ya kozala na centre ya nyoso yango nde azali ko benga le peuple d'abord ce qui dit on doit mettre l'homme premièrement au centre de tous nyoso yo mbiso to na République démocratique du Congo et sengeli ke to privilégié na no intérêt ya peuple congolais nde musala Fachi Beton azongeli na kati ya mboka na biso tozo mettre en égard lisanga bonganga abe Chole na Utembi na Monsieur Ambongo ainsi que Moïse Katumbi na Olive Lembe toyebisi bino ke eza distraction pe eza bandoto ya baba oyo Fayulu alalaka soki amiloti président de la République na palais de la nation alamuki na tongo amikuti na Kingasani soki Kinsensu kuna na Zelu yango nde zo pese kipelekesi yango tozo biso Olive kanga sentir makasi biso pe to kangi sentir nde to koyebisa na vérité que non nani azali nani azali nani Moïse Katumbi a financé ba média ebele po ba insulter kombo a chef de l'État mais azo bosana ke ye moko tango azali eli gouverneur ya Grand Katanga à l'époque na chef lié na bango Lubumbashi na 2007 akenda ko signer contrat na gouvernement canadien oyo zoyo ke comme si lelo homme riche ok na famille na bango babanda ko surnommer que non avec les derniers pauvres ya famille na bango mais na minute oyo ba RFI ba comme si est riche congolais tozo ke na bino malembe ozana mbongo ya kopesa batu pona ko déstabiliser misala chef de l'État zo sala biso tozali wana pona ko kengela yo et le chef de l'État avait bien dit que atie peuple congolais inspecteur ya makamunyo swezo salema yango nga na kufaka na Sama Lukonde c'est un premier ministre oyo tozwi na mboka na biso oyo totikala komona même Pepe Ilungi Lunkamba abanaki kotia maboko na Mukongo mais Sama Lukonde azozaka linette atie afan le pays est géré comme le premier ministre n'est pas là okutuve Sama Lukonde le loi ça tu fais Sama Lukonde ozwi zéro libulu rien ozwi Tilejelu rien mais mboka oyo premier ministre azalaka te ministre ya économie azokosa peuple congolais on ndenge ça boye toza déjà na 17 tonnes ya loso pour longo kaka mataja otie comme na Kinshasa il faut ça 2 mois ozomona biloko batozo ba na gouvernement yango tozo senga chef de l'État il faut asa le remaniement ministre ya agriculture ata otozo benga bande de terre o ya kolona ata ba patate nanu ye asalite ye musala na ye kaka ba machete ba kuluna bazokata batu mikolo nyonso c'est tout et loko moko ya zo sa na agriculture ezate Nicolas Kazadio ya komi lelo ko banga ko bimisa mbongo ya keno azobanga ko bimisa mbongo po bato bazo yiba mais bakuta na madame directrice ya banque centrale na échange na bango ndenge toza na kati ya koloba boy balobini toza na posa to mona taux d'échange ya dollar ekita toza na posa to mona ke congolais azana posa kolia azana posa komela DG ya Sinel DG ya Régie des eaux ministre ya hydrocarbures ministre ya hydraulique tolingi ba aventure te o ezali année ya virage soko lingi kombo ya Fachi fingama auto na marché bato bazo finga Fachi butu lokola moyi ba ministre ba fani ba conseiller wana ya miyibi wana ba uti soki diaspora wana ba ye bazo sala le côté ba fandi na bango bazo sala le côté mais biso ndenga tozali au peuple congolais biso moko tozo sunga mokonzi ya mboka
tolobi bo matabo kita toza sima ya Fachi Beton et biso parlement de Zigida cette fois-ci tozo banda opération toyebi ndako parce que to énuméré bango nyonso mutu tokoyoka patiti patata akokuta biso na porte ya lopango na ye po Fachi lokola yoka base na ye Fachi ayoka keno ba congolais ainsi que ba parlementaire debout ya IDPS parlement de Zigida tokeye pas mutu tel qui pouvait quoi Willy Bakonga ye na rentrée parlementaire à côté pe afandi kimia mbos pe azotal mabunda ye pe à côté afandi kimia bandeko o eza kindoki problème ezate madame Rose Mutombo ochaki monoko trop procureur près la cour constitutionnelle ochaki donc monoko trop dossier ya chebe ya jusqu'alors ba juge ya haute cour militaire tozo les résultats en délégation ya bavocat canadien no bazoya tolingi to mona vérité na makambwana chebe ya zaline de konabiso biso ba congolais to na posa ko yeba vérité pour atiki bande konabiso basi na bande konabiso ya mibali na mama na biso na ndako veuve ya jeune tozo linga biloko ya bongo te na yo Didier Budimbu tala makambo ya Karibira na yo na Katanga Karibira passe na Mbujima et Grand Kassai passe Didier Budimbu pardon sunga biso okomi ko so 2 milliards de dollars na Angola ya hydrocarbures toyebi il faut ekota na caisse ya l'état to mona ke mboka na biso so kende liboso Jantini Ngobila sunga biso ba administrateur na ba commerce na yo zo tia tozo mona le côté yo moko za na volonté ya kosala me ba tozo tia bazo sunga yo te yango to bondeli yo sunga biso soko sungi biso te toyebi ndako ozaka ka pembe na papa mbos toko mataka ka nani cité verte toyebi kuna yango to lancer message sunga biso peuple congolais tozo aider na ville province ya Kinshasa to mona vérité na makambu eza na kati ya koleka yango tozongi lisusu ko remercier papa na biso Jacques Michel esiko zali le DG ya chaîne na biso TV to TV Mosakoli sunga biso ozali na soutien na biso ezala ba journaliste na ba cameraman no bazo tambola de gauche à droite pour na kolukela yo information ya solo solo ko bosa na bango te base Zigida personnellement Innocent David tozali wana tozolo belo butu lokola moi ata libanda mboka bisiko zali chom numéro yango eza eloko ya kobomba lisusu ezate o ezali base eza bien structuré comité mobimbe ezali ba jeune intellectuel bazali na bosanité mama na ngambombo na niveau ya urban ozalaki na niveau ya Risi okimi bitumba kuno za na urban na lobinza mpenza ba telonyo ga bixio mais nazo dénoncer grand frère na yo tokendaki na ye na TMB mbongo tindaki 12000 ebimaki tokomi na hôtel de ville pour nous contresigner grand frère lobinga na tikala mais tandis que olobaki kenga nazali suna yo vérité place wana eyebanité mais naza déjà informé déjà que ososa déjà embarquement base Zigida yango ezali ba informaticien baza ba chauffeur baza sécurité bazali tozana bino nyonso ensemble na bosanité Patrice Moleka na niveau ya Angleterre bambote beloko melaki nga na butu na WhatsApp na sepelivier tozoya malembe chombu je vous remercie. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.